Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Oyebi bien éviter mon pâté héritier watana ba musicien ba longwe ba kei tozo ebate sangone comme la coco. Ngana sepeli makasi na musicien ba kei eza bien et quoi apprendre yé mko baliaka ligoro do eza mko mama kwanza te ngo wana il faut le mona alo mona Bercy pembe inayi amona mutu ekele bien. Bercy elle est pour cannabis. Wallahi tout le monde Myriam soi-disant Yaya Karine ex à celle de Moussa Fini Karine ouais la bloc Rolia Karine Moussa Gaz Mawete akomo finga pekisa kabela banga wana eza kozanga maele kozanga eluka kosala ye azwaka Karine muto otanga linzanza wana na yebi tazana linzanza mwa mwaso tenkomana linzanza na tina otanga communauté pona pese makamu na internet oyebi ele na nini Karine Mokonzi da zawana aza chroniqueuse a concert na biso yalo kwa yona mutu mobo oswana toko kotela yo et puis yeso azwa Karine Mokonzi parce que comprendre Karine Mokonzi aza star yango azwa ya tsaka pembe na yi awele l'intérêt parce que monde des monde d'intérêt amoni ke moi bato amona comprendre et ba ke na ba timbisi ndeza bo mona mama yebe la tango du fouet yango mona yebe lisko ko zanga ko le pa ba lobi ba biso ko bimisa so ba bimisa so nini bon mbuzanga tina mama est-ce que va héros lakini ngelo bloc on lit attaque au milieu au métro Karine Ndumba bimala gaz mawete ana pekisa kabela ba jeune na ba janfe na ba leke su ba mbongo ana muto mabe c'est que yende envia ka so gaz mawete so gaz ni on a ki ba beta ke so ki pende ni on a évité wa c'est que yemonde muto otanga linzanza nda envia ka yi abalunga bloc musona ko nza ba fertilité to so to mambo eza mambo azokabola pasi na yo. Bon, Gloire Langi azan na bargimane bazana ba conflit na bango na bango o ebane bango mbale baba ki non ti loi et simbate ba teni Gloire Langi regarde ta bonne ko ya hypocrite albine vérité ke a okene na été pour attaquer yi ndeko moi ça ko quoi te attaquer te a ko quoi na été donc il faut changer place on a peut izate pas ça makambo yi alila na kimia et puis il faut y normal il fallait partir matanga pa na yi azana ba parents ba ke na matanga na famille ati ko charge wana o isa malamu te azana libota fils azana libota ke ni ba makuru ba koko ba tanti bazali isa mboka mpaya te isa famille bazali ba ke sefandi ta ba ke matanga kuna kolunga te yo zo charge matanga po ozana no mona muke ba papale ki baza banu baza ba keba ba ko twa misu do ba lia yo to ozanga. Vous êtes en direct des Congo Liziba TV. Bonjour fidèles amis internet qui nous suivez partout dans le monde. Et votre ambassadeur Moribo, la belle 50 de la presse. Merci beaucoup à Papa Gouti Pelaïbo. Merci beaucoup à Rifet Mobolobi le boss. Merci beaucoup à Rifet qui sombe par rapport à plus 44. Merci beaucoup. Maintenant sur la Congo Liziba. Merci beaucoup à Freddy qui va Montréal. Maintenant sur la Congo Liziba. Actualité oblige. Mais quand vous avez un peu de sur la Congo Liziba et qui n'a pas bon internet, c'est en lieu tout ça moi Sinza. Babi tendresse par rapport à tout ça tout le monde sur l'équipe internet tout mais un peu consolanaire tu vois qu'est-ce qui se passe na Karine barakino c'est l'équipe on dit bah non ça biso ma 12 mois mais tout le monde te comprendre peut-être tu mais un peu consolanaire tendresse bonjour. Bonjour, bonjour. C'est Tendresse Dibinga la sirène. Moi na mulu baloketo pete mbisa kwa rumtala kasko simbate yo bo nga bodundango ou alonu moto. Oh. Baxi le suno mo Sinzambe. Moi si Nzambe en tout cas merci na Karine Mokonzi la baronne hein babi mwana muke na bangenge na etelema kando zana ko banga mutu te po bango ba lokote oleki bango Karine Mokonzi aïe je vois là-bas Gloire Langi hein donc où allons-nous kamana mototeo. Merci beaucoup voyez je les kende. Est-ce que ngenda simba ki c'est les gars qui bien ba singande zaboé génome monalo ba o génome ayebi yango na ve na caps kikela ba yebi makambo yo donc tout ira bien parce que ndo simba kisi na pointe no akuna kitoko na elengi ubanga tiba tout monde balinga ko mingi bomona ko afia kisi ba beza so linga na kisi na linga na ba yebi cap nanga ba novagine nanga ba dollarel ba kisi nanga na zana wana où allons-nous. Merci beaucoup maman c'est les can internet ça n'a habité ce que yebi bien habité mon pâté héritier watana ba musicien ba longwe ba kei tozo ebate sangone comme la coco ngana sepeli makasi na musicien ba kei eza bien
et quoi apprendre yé moko baliaka ligoro do eza moko mama kwanza te yango wana yami baleza c'est juste que eza normal parent toi botaka mwana na ye po akola akende kosala vie ne hier mais bible lobi mwana kolonga baboti akende kosala vie ne hier eza normal yepa longa maison mère ekuta zaki mwana ya wera mais il s'est permis à kolonga bi passion avec sa maison mère na ba fanatique maison mère lelo ekoelia kanga motema ti mais c'est ça makambo mais pour ezala bien il faut longa la Bercy pembeni na ye pour Bercy mto azala mabaka la wana donc ce que ce Bercy na yombo ya baninga na bazana ye kaka mtu te zaka Bercy alonga na Bercy pembeni na ye amona kaka bâton de Moïse ezali bosone tout ira bien Bercy banda ye makombe fongami na la team yo libo bien na sui ni efongami crime sika beti kangi balobati wata azamu luba bana baluba bazaka maile et puis nebi kinda zotele ayo kanga na émission o à comprendre on ndekona moi ça zo beza vérité qu'il faut longona alongona nanu Bercy pembe inayi a mona muso ekende bien Bercy elle est pokana baisse wallahi mais c'est pas déclarer balobi de ba yokana héritier watana ba prometteur ba mituka ba mbongo asaleli yango te yango ba longo na bango kala kala no sonje baloba ki yango te wana eza nango kaka ba moni sob tenga zo raison hein alors mais eza ba mvutumat moi te on a sens te yo orchestre ka ba sumelo mutuka o ba telo pangu te eza ba mvutumat muto to mampepe ba mvutumat eza Bercy alors on a Bercy pembe ine nyiso eke nango bien on a yo mama mwana l'équipe héritier azui pour alingo tira Bercy pembe ine de falongo la Bercy et puis aluka kimia na batunyo so bana basi tu azana ba guerre précisément la Karine Mokonza bien Karine Mokonza senge pardon. Bon, ce que yokana qui là je sais pas. Mais c'est que yokana qui à comprendre que yende à sa Karine Mabi. Moi Sinzambe, pour comprendre sur internet que d'abord mais le tout monde Myriam soi-disant il y a Karine ex à celle l'émission fini Karine ouais la bloc Rolia Karine moi c'est gaz mawete akomo finga pekisa kabela baninga wana eza kozanga maele kozanga luka kosala ye azwaka Karine muto otanga linzanza wana na yebi tazana linzanza moi so tanga komona linzanza na tina otanga communauté pona pese makamu na internet oyebi ele na nini Karine Mokonzi nda azawana aza chroniqueuse a concert na biso yalo kwa yona mutu mobo oswana toko kotela yo et puis yeso azwa Karine Mokonzi parce que comprendre Karine Mokonzi aza star yango azwa ya tsaka pembeni na yi awele l'intérêt parce que monde des monde d'intérêt amoni que moi bato amoni a comprendre et ba ok na ba timbisi ndeza bo mona mama yebela tango du fweni yango mona yebeli sko kozanga kolopa basi ba lobby ba biso ko bimisa so ba bimisa so nini ba mama mbozanga tina mama est-ce que bana héros Karine que le bloc on lit attaque au milieu bon mitro Karine ndumba bimala gaz mawete ama pekisa kabela ba jeune na ba janvier na ba leke su ba mbongo ala muto mabe c'est que yende envia ka so gaz mawete so gaz nini on a ba beta ke so ki pende on a habité wana c'est que yemonde mutu otanga linzanza nda envia kai abalonga bloc musona ko nza ba fertilité to lo makambo eza makambo bien babi ke yana mukolo yemo mukonzi nango baba na membre to Karine Mokonzi bolanda sumwa mwazana te za distraction inutile alinzanza eza makela wenze excuse makela sala eza makela mbonga mabende Valère Mukie makele lebele do mamana mambo mke buzuba poza eza azenda bazargimate to yebi ete nzinga bona yebi ete na pe na posa ko yeba ete na internet apporta nini apporter sur internet na yeba taza chronique zo mo salibala mobile na ko pexete article marambo internet apona basa mabala te ils apona biso ba femme seule ba non marié ba célibataire endurci aux Hollande et apona ete so za mo salibala a gérer mbal na bana oleke azo tayoke lengelo ko onde zalaka aibe lengelo ko ngo atika ko baza ba voice ko bimisa ata bimisa voice ko sende salnini nde bakisi nini tonga ba musicien alba n'importe quoi tonga ba bimisa internet abimisa nyonso après ko bimisa wana obimisa su nini abimisa après wana obimisa su nini wana komi ko moluka nde base ba checker ka comprendre ka na actualité te actualité mikolo eza nani mes condoléances na fisiwa akufeli grand tourné na mai bomonaki na kamwana mes condoléances nai actualité za pourquoi Gloire Langi akei matanga fisiwa te ba bobeta wana balinzanza wana
foule-moi la paix. boya ki aboyno okene matanga po baza ranking baloba na raté bilo mo mais to condamné été moninga Gloire Olangi na mona Gloire Olangi azani hypocrite té. Il y a des gens qui va souhaiter mes condoléances wana et ça ba bazana la haine na ye mais ba ye wana ko souhaiter ye pona ba chola ye ba seka ye ketala ozui omoni tentesu ozo alwa to lobaka tentesu ozui batali ba fongoli les miso mais ça tout pe na musika souhaiter na yo te mais azo compatir na yo azo kabola passe na yo. Bon, Gloire Olangi azana bargimani bazana ba conflit na bango na bango o ebane bango mbale baba ki non ti loi et simbate ba tenir Gloire Olangi regarde ta bonne ko za la hypocrite albine vérité que a okeni na été pour attaquer yi ndeko moi ça kosekwa te attaquer te akosekwa na été donc eloko ko changer place wana pe izate basta la makambo susu ye alela yana na kimia et puis il faut normal il fallait partir matanga pa na ye azana ba parents bakene matanga na famille ati ko zo charge wana po eza malamu te azana libota ffisiwa ozana libota keni ba mama kulutu ba koko ba tantine bazali eza mboka mpaya te eza famille no bazali bakese vanditsa bakese matanga kuna kolinga te yo zo charge matanga po ozana no mona muke ba papaleki baza banu baza ba keba ba ko tshwa misu do ba lia yo to ozanga o ona ko lancer kaka pa ffisiwa. Voilà, on est comme conseil, mais toujours en moi, c'est une nyonso à côté de la Karine, au Kangisé, à aucune prison de Bakangisé, les Ketu. Mais il y a beaucoup de la Karine, mais je banga, tu vas Kangisé. Nabominan. Bilo mo sera na l'état na biso ya Congo hein. Bon quand l'état so ba ba droit makasi, bakanga n'importe qui té. Et puis n'importe où té. Tom to ba émission ça ba émission na fingité. Non ba vérité naza na droiture aloko funda bakangi ngai boye batela sina kota déjà prison na sina kota prison makalo sina kota so na banga sunini na fingi nani donc yeta yazo finga Karine Mokonzi ayoke lengi o poni boyko eza nini non yaza na yebi yete na ba tana bengeli nzaza pona na yebi yete non raba makela pa sa makela mikemi na yana impact ta koti ngasko pa nga soka mo sel bal alongo na nzelo parce que eko humilier ye na moi na bal ni na bana na ye donc ça a se respecter alongo na nzelo po ba o wana o yazo ko utiliser ba zala na ye ba lia na ye ba ko pe o balukela ye donc ba atika na distraction avant de aluka makamususu d'où à quoi comme on est productrice à ça ba film théâtre toi font la chaîne naé à cela ka ba délire neza nini alamuna tongo ke ko sokola ke tsika na classe à poster au lieu que na ba vraiment ou parce que et simba te ki tokotin mais ndenge zabazaki Karine bazaki vraiment de connaître Jaël ndenge ya se songi abisi Jaël que Karine na tonga ka pas Karine pe o azuma Karine ya ebisa ka ebisa ngo Jaël voilà raison me comprendre na zamu tumabe eza yemoko eza yebo lo bakombo wana pose makambo ya lobaka awa alobi après bo banda kala na lobaka ngote poani ayeko misoko tamba bebani ou alonu ya buzoba to changer page on a ma solo mo la moi yo mo ngabo ya ba ko ka mission parce que ni makambo maman buzoba donc maman bo tana di binga ka moi si nzambe ka bolo babino moko nde na vanzi awa nendo ba moi si mo bukutu na ebité na internet ya porta ni to na internet ko baksa ni na ebité donc ça la sens té na ko lobelité na porte parole nete donc voilà likamona moto tete na di binga za ya Ken Piana aza fisiwa aza ya Manike aza ya Gloire Olangi aza ya batu nyonso na za pe ya yo donc likamona moto te so nga mabende mabeko te pamba à l'aise boka mondi bondo kana tena Karine bokomi mamo ba pire zo lekela bombanda te nga ezaki kamunde kwa kufaki eza bombanda te po ya bombanda boke nango tili fobo menga za bombanda te na limbisa te pone wa sumo nga sala ka nzambe nga nuit et jour nzamba limbisa nga tika nga pe na bomo nzamba azoba te pone nga ko limbisa ndeko nga mwasi te tout est vanité. Tu cherches d'abord le royaume des cieux. Oh, tu as vanité. Il y a des conneries, des bêtises. Et puis la guerre interne, il faut la guerre loyale. Il y a la guerre moboté, il y a la rancune makasi, ndekono boy non. Mais comme ça on bon c'est ça qui bombanda. Ah, wana c'est normal. Pour nga so ibinga mobile na bomayo. Eh mais oui. Sikabo. Nga so ibinga mobile na bomo pour nga ibambela batuté. Ba mi polinga mbala bata poto tindela mama. Na yo na bato ba maboma.
Boa ma boma. Po tout le monde na poto bi ngaza ngambala poto te. Ngambala batute. Ngaza na ba muziki. Basi ya poto, basi ya poto basaka bandeko na ngai. Baba ndeko na ngai na mukolo moko tenga ko linga mwasa ya nanga, mwasa leki na ngai. To mwasa munia ya cuisine nga pona zoka bango tundengo dans je ne peux pas ya teke na mabe na kitoko na ba qualité o mbwasa ko kozana nango mais so na boya passe na se discipline point ni parce que quand mbali yango na bango bazoko humilier ka biso bango na bazo samsa biso na ba vidéo a sengo vidéo na ba photo tongo tia ay ko so aka bobebana allez azu photo a poster o ba téléphone bungaki na poto wa ibo téléphone ndeni Vamos ba quit. Oh, mutu sapi ndio eza yemo mtasa ba jewana. To asali fo compte moko boye pona ko humilier bloc wana bandeko beba kwena ba mabaku wana. Episa so mayele. Episa so vraiment mayele. Yango neti ba biso tonto kona mabaku wana te. Yango to zaka mayele to ngate e comme la biso. Yango na zapela j'ai bilinga lingati. Na sala musana ngai mukena kozwa na CP nango ya mukena kozwa ntangisa die donner na voldi. Yango wana ka mususu na telaka oza simutute o mundo mukila mona oseleza malamu a konto soko finga na internet continue ko finga na yo ngo mona ke no ko finga sute otiki et dépend kana parce que tout le monde a maîtresse à vie na a mettre vie na puis a responsable na yi monsieur les que ndeni na internet sur bando koti et je volé quoi na internet c'est qui est bien pour nga ça marche très bien bon ce comme pas dit monsieur théâtre otiki to za na botika théâtre te na tourner génoir a yebi marambo na loba. Nous avons tourné film, nous avons pas mère fait solution, nous avons comme papa mon nzambe. Kuna est-ce que tu connais quoi film ngepé et ça chaîne on a la salle à part chaîne on a tenu Dibinga TV. Non parce que tu ne vas pas ko réunion de école on théâtre ni parce que là réunion te balinganga mingi bazako kumisa leki na bango bazo sambela pona leki na bango bando atia maboko po leki na bango akende liboso yana bango akende liboso réunion bita réunion bavandela kango wana bavandela réunion nanga pona mabete po ça pona mabe mais lelo naza na bomo ete mais lelo to vaninga na ote mais banda réunion wana bavanda makambo wana botaka lipamo bénédiction c'est bénédiction c'est que balbaka bola makomo na okena na mata ti na lifobo aji bah quito quoi mais comme on c'est l'équipe internet comme conseil ko pesa bandeko da wana bazo swana likolo ya mobimba ko pesa mon conseil ba continuer oswana ba continuer mais juba olemba bo tika on a mis souvent so kanya lo baki belo to banga nde yango ata bimisi nde esani pourtant tant le banga madaka la bimisa kate poani esprit on est qui motema mabe bo so mo bo enregistrer ba message on esprit nguta wapi ba rankinier bango misa ba on ba rankinier ko enregistrer ba vidéo ko enregistrer ba voice wala mutu mabe pour moi si j'ai des voice ya ba tout ça de mabe bele mais atikala obimisa ngote parce que eza na sens te nyonso we ko leka buzoba ngaso defo na ngazani ngaso nzo likam nanga na ko beta yo makof me winga bundaka nanga na bundaka na se yo ya no internet te non internet na ba ka place pour na esprit na mo tamusanga na ko tourner place bo na ko zo kaka to na utiliser lo ka batumba na utiliser lo ka mutu mo micro ba BBC micro tongo lo ba moko okomina maladi moko bo oebite ko kwanza nga komi bongo olekina nteto finga na ko répondre ote kaka na micro na utiliser lo mutu moko boye ayo yamba yo ayambi yo kato batelo micro ka bolo ba obandi yango kaka ya kwanza munu awa ngeme wa mukusa partout o confirme so ma solo comme taba kisi bo kisi baboya kisi ça partout bala venir bala kisi bo comme me biso to sima micro o moteur mabe za bato ba boire ba malade makambo bo suka ngenzo tote o suka ou alors nous moto moi si vous avez beau comprendre d'ailleurs que d'abord merci beaucoup de nous voir la biso aux question nga suka lelo peso moni ba pe ba enregistrer ba bimisa ngolo ko finga musicien mo be bonde comment bo na camarade musicien te mamba musicien na yeba ngote ndo moninga mamba musicien na yeba ngote na ba na camarade musicien te na kenda ka pe ba répétition te mais na yo kaka ba bonne musique biso tout temps on a première CO musique est agréable à l'oreille donc naza fanatique à bonne musique le reste wana po etelinga ite na keluka nini na kana voix somme na monze mo ne bata ko yemba te moninga nanga vraiment nalingaka yo soko lingi na yo ngaite oyebisanga nakoma mumbu ya cuisine na kolamba suka est-ce qu'on a zoé maintenant zolo nande ba fali on me connait zo linga mingi la juste un peu d'amour
Voilà. Une soirée. Je me suis dit que tu as passé 10 000 fois. Non, on a bilingue. Donc, non, tout le monde nini. Non, tout le musicien n'y a pas ça. On a tout nini. On a trop musicalité. On évitera certaines choses. On évitera certaines choses. Basongi songi. Ok, ma musicien lobby à mon nom, on a le qui tourne, on a bien, mon soit bien. On a bien tel, on a viande, atteindre bureau. C'est aussi émission, et tu as un kuna. Bon, tandis que le site attaqué, à bête à la chroniqueuse, écrire la ranking à Bouzoba. Bêtise à Bouzoba, allez, ceux qui ont sans esprit, après, nous peut bien terme comme million d'amis soit battu. Qui chroniqueuse nayo ezawapi oka biso ba chroniqueuse to ba to luzitu ba to lokumu tongo ke place ba comprendre que non une responsable a vendu wana mopandisa ngo vandi wana ele ko langa leso ke personne nyonso ba to ka ndenga na ko déjà to na koti ba banga o eko sa nini awa o eko bundisa nani ayeko luka nini awa bomba yaka na luzitu bonsoir o boss bi pose bon meni et na charisme na me na ngelote na somi na mbongo na kota suka na ke batilinga carburant boto tse botinga full botinga mbongo ya carburant à 1 mois ici na kine na yebo mbongo na ngapso après une année hein tout déjà naza nango maman naza mbandaka biso blom kitolobela yango te tout est vanité mais romona na wewa po mutuka eza déjà ninga bona na balte mutuka eza ko lo baxi mobali carburant ma fuite et huile panne et comme mabo peke tout a mutu problème. Donc yango to lobela yango te vo mena futa nanga moto nanga na ke mais ce que monique na monique place 5 na ke na mutuka toke mais pas bon ba yebi bela ba yebi poto ko lobela bloko na te mamba mikiko na poto mo de famille ba mutu na crédit ba mami tuka ba complexé ba complexé au lieu de ba mami tuka to d'abord le royaume des cieux yango ne parce que biso tout ce qui est 20 ans 22 ans to ke na kufa est-ce que tu préparer retraite na biso bana biso mutu na vie na 3 temps passé présent futur si j'aime te comprendre le quoi na mamso mikimiko OK na ngote ou alors nous moto mais le vont ba tendance comme attaché de presse héritier watanabe et non c'est ngote pour comme na artiste na star ceux qui balingi bongo c'est qui peut faire attaché de presse nanga mais oui watanabe pas comme attaché de presse nanga nga pas comme attaché de presse na yi pour ma star sont comme attaché de presse star na ndeni et si mbaté na rosela erreur wana te na vie nanga eza to pona yete ye moko pona wata te mais pona ba musicien tout ndako ko sela erreur wana te ko za attaché de presse ya mutu kingani tant que na star tant que na sa pe artiste comédien ko simbaté non ça là no ba problème ata pona ba problème te simbaté so nga ko ndeza boyo na kolinga soki o jiba bina ngana ko attaché de presse donc jiba pe forma attaché de presse nanga wera pe forma attaché de presse nanga fali forma pas attaché de presse nanga. Bon, c'est pas impossible. Hein? Bon, si on ne peut pas parce que c'est impossible. Donc, juste ça, même égalité, tout ça, on va pas perdre. Au moins que vous avez chroniqué simple, vous avez artiste comédien ou bien artiste comédien ou comédien là c'est tout à fait normal. On a chroniqué simple. Mais si vous avez un artiste le colo, si vous avez un perdre l'esprit, ou un taureau, ou un sanu. C'est bon. Moi, il fallait pour attacher des postes à Tani Dibinga. Moi, c'est Nzambe. Aïe, aïe, aïe. T'as moi ça me peine de mon nez, Nzambe, nanga, baozo, wapi. T'as moi ça tonda le colo, pembe partout, maman, et t'as un peu de snackats. Hey, ça carrément. Bang, ça, on débat na musique, na kokada. Na kanda, quand ça va jeter sur un baozo. Moi, tu es dans un bandé que maman, chaud. Nga bongo. Eh, moi, on a compris, on a un peu bateau, tu solo, lié. Et on te solo. Na kokato l'idée sous. On va jeter. Mais oui, on va jeter. Et bien ça va jeter na base na mbalité. Nga pas mbalo kata bon. Mais ba bangi na ngana vana meli bangi na ngana meli bangi sili to bien to vana genois to soli ba vie sili ka bona motote. Ba mbalo kata bon. Ah. Bilo oyo linga ko tana nzoto na ngona kata. Wa non to comme le suka wa mbote na batu balanjo na ko.
En tout cas, boteninga regarde na bana membre ya Karine Mokonzi, babi Barbarita Mukulu Kelian, babi yaza parmi bana membre ya Karine Mokonzi, ba mbote bele filobo lakisa Jansibo lakisa Mamaibo lakisa, donc babi bango tout bazaka na France, babi ko tanza pa na France, c'est Mayes monté ma Jansi Mayes, et puis mbote na kumwa papa motona Nzambe, merci na Genoir Fal artiste noir, famille Dibinga nyonso, et puis mbote nayo, et puis mbote na ba chroniqueur tout va travailler bien, ba chroniqueur tout va travailler bien, et surtout que na matanga kuna to vanda mais fifisiwa talanga bo papa zonga nanu natine fifisiwa ma soeur, je tombe bien, tu sais, oyebi na makasi yaya longola matanga et pas na bino za mwana mukie tika matanga ke na famille yo longwa pa na okanga ndaku ke nova na famille ba papa kutu bazali bosala matanga kongozwa charge jointe po keba famille ba ko dogolo su ba ko totola yo ils asu passe pour na biso. Mon numéro c'est plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430. Où allons-nous? Aïe. Mon compte Facebook c'est Tendresse Dibinga. Merci na maman, merci na caméraman biso malgo pesanga communauté. Freddy Nsoki ya ba Freddy babi caméraman na mwindu mobala mwindu ba vrai Joe, mobala permettre boy na biso obeti mbata bo comme rouge. Où allons-nous? Voilà, donc pour comprendre il y a kenda bon, il y a la hypocrisie. Merci beaucoup Freddy Nsoki, merci beaucoup. Ma grande sœur chérie Clarisse Mankoka, Nadine Mankoka, maman Daline Kupuna, papa André Matou, na l'homme entre bébé Andrea, bébé Miradi, bon s'abonner toujours na Congo Liziba TV. Merci à l'Iraï Dimension Movit Ngoy Papouche. Merci à Dieu, merci Mbouy aussi. D'ici là, portez-vous bien, bonne suite de programme. Bisous, bye. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra, alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra, mon frère. Si tu es prêt, il te prendra. Avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. En chantant alléluia, alléluia, alléluia. Jésus revient. Il est là, il est là. Devant ton cœur, il frappe. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Bilengwa suka mokili ekomi komonana tokomi koinana tozangi bolingo soki okebi te yokotikala yesu akomi pembeni akomi kozonga te tango ozali na bomoi salela tango boliwa elobaka te milengela mibatela yesu akomi pembeni ye akomi kozonga Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. yesu akomi kozonga Alléluia, Alléluia, Alléluia. mondimie bongisa etamboli na yo kebo kotikala na bibilia na maboko mokonzi akomi kozonga
l'actualité revient réellement bientôt. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.